tokola na mokili omona makambo ya nzungu ali kotoko misungi oyo ali kotoka wana bino kanti yango misungi ya ngulu est-ce que bozangi misu ya komona bali kotokisa nini ya lelo kolanda témoignage to lisolo ndeko ya kobetela biso ndeko oyo asala kana morgue makambo leka kana morgue ndeko kondimate mutu baye na morgue asekwi na morgue yaya ekopesa pasi ya kosakana te batu ebele basiko kana morgue ezalaka koseko ya solo to ezalaka ndenge nini soki mutu akufi nzoka makila na ye komaka mwindu alors batu ya morgue bapasolaka batu na katikati mpona nde babimisa biloko ya kati epesi ngai mutu koswa epesi ngai kobanga bacoeur sensible botala émission oyo te po mabe kokota ndeko oyo atémoigner somo muto bayaki na ye wana na morgue baye na ye tango na ngini batia injection wana pona bano pasola ye na moni mabisisa ezoningana na bengi ba famille na bango famille boya mutu na bino oyo aza ya kokufa te aza na koma bozo accord oyo bokena na ndako l'hôpital te botia ye na mbetu so asali jour moko mibale bomoni wa bouger te boya nango awa alors bazwi corps wana bakendaki nango na ndaku bakenda na ndaku Mbali bosso, jour bosso, deuxième jour, Moutala Bouka a son la vie. Fini, jour férié le 25 décembre en France, Français va déclarer que Mokole le 25 décembre, Oyoto commémoraka naissance de Jésus-Christ na France et qu'on a le jour férié. Ma beso compte à ce qu'on a France, pas Macron, président de la France de Alobiamou. Concert il a fallu na Paris la Défense Arena, ça fait couler beaucoup d'encre. Tous les Africains se sont mobilisés, Africains télémi. Oui c'est vrai, à ça la fierté Afrique. Pour les Africains noirs, moko attendu sango c'est pas de vin à boire. Attends minde ba ko ton sango te me fali attendu si yango coup de chapeau kasi ba Africains sous ba leli. Comment se fait-il que on ne savait pas qu'il y avait plus de Congolais na France de Moana. Ba outina partout en Europe, en Afrique, pour la mobiliser, pour la ambiance. Mais le Congo, où ils sont censés être poumon de l'Afrique, est à genoux. Le pays qui est le Rwanda, Ouganda, Osaka, Congo, Tangu. Manifestation contre les pays, contre les agresseurs, mais les Africains, comprendre comment est-ce que pour un concert, tous les Congolais doivent se mobiliser comme ça. Tous les Africains doivent se mobiliser comme ça. Si tous les Africains se mobiliser comme ça, pour libérer Congo, je crois, Congo, ce que Télémi, Afrique Mobimba, et que Téléma, différents peuples, différents Africains, les lignes de comportement. Est-ce que vous avez vu les images des Congolais au concert de Fally Ipupa? Vraiment, je suis choqué. Je suis choqué, je ne suis pas émerveillé. Je suis triste. Un peuple qui est meurtri depuis des décennies, je dirais même des siècles. Mais on dirait que sa diaspora n'est pas consciente de ce qu'il attend, de ses devoirs, de sa responsabilité. J'ai vu une maman pleurer, tomber par terre, s'écrouler comme si elle était possédée par les diables, rien que parce qu'il a fallu y chanter. Mais voyez cette maman, est-ce que cette maman va se mobiliser aujourd'hui contre la guerre au Congo, contre les enfants qui sont tués, les femmes qui sont mutilées? Peuple congolais, vous êtes sorti 40 000 personnes. Quand il s'agit d'aller vous amuser, rigoler, vous frotter les uns les autres, et puis après vous baiser, vous êtes premiers à aller au conseil. Le petit peuple du Rwanda et l'Ouganda qui vous persécute, qui vous manque du respect, matin, midi et soir, vous ne pouvez pas aller là-bas et les envahir après mettre vos doigts dans leurs fesses. Vous ne pouvez pas faire ça? Yaya tangu tolobaka que le Congo est infiltré jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à la moelle épinière. Et ça la makaloko la masse qui yango armé na biso et ça ko gagner guerre te et kamusi batu bandeko tala awa na kakatindo officier entre parenthèses congolais, un colonel a koufi la guerre, ba kundiye, ba mon la kaka famille na na Rwanda ye, oh non, ba ça besoin bembe ande ko na bango, ba kele ko kunda na Rwanda, o kasi yo colonel, o ba ko sa yi congolais, o comme sur Rwanda nini, bandeko oyo, ba leli. Somo. Ane zana kacha kaka timbo, barwane aye réclamer konena moko boye, akufaki lobby. La tenue est FRDC et bakunda qui est bango bazo déclarer que bapesa ngo ebembe bakende yango na Rwanda.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuni ngai adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyosto boswami merci la confiance et fidélité bopesaka na programme oyo Radio Loco masolo et pa wapi tokuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko ebingai merci soko ebingai te kasieba ke benga ngai fiston pelende tata ya Sedek ya otala biso na Sénégal osala Mali osala Nigeria osala partout siko zali watala émission na bino ya ngoyo ya na senga kala soki okotelo ka liboso soko bali boso tala yo osabone soko sabone ko bosa na te ko fina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mu kiete. Boyebi yango déjà, merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Ouais, on salva moyen pour na botte la kabiso boy sur Michael Josh. Alors en retour, to senga kanayo ya sala window shopping kota na site ya Michael Josh. Oh, ce qui m'a dit bosso ka kombo ya Michael Josh. Michael Josh ali griffe ya moi na mboka basé aux États-Unis na New York. Kaka ndengo la traba griffe mususu Michael Josh pe ya ndengo ya lata griffe ya moi na mboka pona pendele. Et ça na ba robe à mariage. Ba robe à soirée. Ba perpète, ba sapato, ba ketch, ba polo, nyo surtout oh mutoza élégant. Ya kota na sita Michael Josh okomona yango sala commande na yo ba ko sala livraison à domicile.
partout ici que dans le monde entier bakoya ko tikela yo o kitoko côté c'est que bien Michael Josh merci na musala zali ko sala et kendaka ndingo wana un clin d'œil na ba partenaire na biso lokola Genesis Hotel ya so vinko de Kinshasa ola la kitoko ola na hotel ba Kincheko ate po ba Kincheko komiti na Paris ya siko na Kisasa Kincheko zali te na hotel nini Genesis Hotel sa Kincheko ba kwa kufa na quantité Yaya, ça la réservation, publicité les gars qui déjà au Moniangwana, au Bengi, au sali réservation, Bakozo, Ban aéroport Yanjili, Tina Genesis Hotel. Ceux qui pour aller à Kinshasa, au ligne pour ça la mariage, conférence, tout surtout, comme tout samate, sali à Kitoko, il y a Genesis Hotel, et Zaliwana Salon Congo, et quoi un Kitoko bien climatisé. Groupe électrogène 24 hours, 24 heures sur 24 pour la Kitoko. Hein? Vous comprenez? C'est que bien. Merci na Genesis Hotel. Il y a tout ça, on va prendre ma cambia pilipili yowam, mais c'est que big c'est votre belle. Ce qui ne connaît pas la AVC. Yomoko ça la AVC. Au tika la malformation bouquet. Ok pour minganga. Au début et aussi la tepo na nini. Au que naka bakine. Benga mama mado. Pilipili yowam. Ce que ça la mama mado te. Benga tout ko pesa yaya. Olia pilipili wana commandé yango okomona okozonga normal pour ba témoignage ezali tangawis yoampe ezali pona bopikidiki okumbaka ba track ba de longue distance mais la tangawis yoam et mamado oko comprendre c'est que bien voilà yaya toujours répéter yango chaque fois racheter le temps car les jours sont mauvais. Bandeko bakotela au poison kaka pour le barakito pour la télévision bakotela au poison kaka pour na yo déjà français pour ça de doc bakotela au France poison kaka pour olatika chapeau ya Michael Josh yebe la vision benga biso to tu en contact na bandeko anti poison au baby c'est déjà notre pour santo ya aux en garantie il y a une année déjà autre ba quitter to lobby vous comprendre voilà. Il y a tout le makambu oyo et quoi na France continue à nous surprendre na makambu oba osalaka chaque fois ya tout le monde sikabwe et yaya le 25 décembre oyo presque monde entier surtout ba chrétien bimba et ça la journée à commémoration il y a naissance il y a Jésus-Christ et ça la mingi férié kasi désormais en France le 25 décembre et ça sous férié ba lobité que Noël et longwe o papa fiston le baki Noël et longwe na France té Noël et longwe na France té Liboso, Noël, c'est là qui férié. En France, vous faites un date, vous faites des familles, mais si Kawa Boyaya, et ça sous férié, Noël, et ça y est, mais Moussala, et Salama, et ça sous chômé, pété, sur Salama Moussala, ok, Moussala normal, nous annoncé un mot, président Macron, le président français, Ngaïti. Yaya et comme si tout le bar awa Armen Abisso et ça infiltré, monsieur, comme le coup, Nzembo, Bakatalo, et ça y m'a séquité, mais Marambia solo, Talasika Boyaya. Eh, passi, na Katatindo, Kuna Yaya, guerre Salaki, un officier entre parenthèses congolais, parce que ça a tenu à FARDC, à Koufi, l'État a Koundié déjà pour comme étant congolais. Bah, mon digraboé, Kombi Mbeye a famille na yeso pe uti Rwanda, uti wat pa ye ba Rwandais, ba ko réclamer corps, ya ndeko na bango ono, to ndoza corps ya ndeko na biso, to ke ndokunda ngo na Rwanda pas Rwandais et même no ba za congolais, un officier congolais mais rwandais. Vous comprenez ma cambango, il y a Tokoloba Tiboko Yoka. Les cas, na PDG Ofida à l'époque, ou il PDG Ofida pendant longtemps, tant à Koufi, baki okunda na Rwanda. Yaya, Toloba na Monoko Nini, est-ce que vous comprenez? Réveillez-vous le peuple congolais, réveillez-vous le peuple africain. Autre loba quitté, Tolobi, Bandeko Oyo, va témoigner. Anezana kacha kaka timbo, Barwane, aye, réclamer, connaître mon boy, Akufaki lobby. La tenue à FARDC et Bakunda qui est bango bazo déclaré que babesa ngo ebembe akende yango na Rwanda eza na kaka timbo eza information directe yango wana liboso auditora totika la kaka na makambu ya Afrique oya ko se réveiller sika betolo le makambu ya concert ya Fally Aigle Fally Ipupa Aigle Paris réussi à solo concert na aza parmi ba africain noir o ba type ba tondisi Paris la Défense Arena salle ya munene la plus grande salle aux la kabongo na Europe en général. Papa, parmi ma grande salle, bien sûr, à ton Tiango, félicitations à toi, félicitations Aigle, félicitations à Bawarion, Boyaki et Belé, Kassi, bah frère africain Moussoussou, et salut bango plaisir, un africain noir à ton Salouana, mais Mawana Moutema, bah Léli, ton nègre sur le lac Yaya. Et on ne savait pas qu'il y a
Tant de Congolais comme ça en France, tant de Congolais comme ça en Europe, tant d'Africains, boton aussi yango. Mais tant que vous la manifestation pour Namboka Rabiso, Namboka Rabiso makambo ke mbilinga mbilinga, Namboka Rabiso makambo etango la bienté, babenga kaboya manifestation, batu bayakate pour la musique. Yaya, yoka kobina, to pegisi kobina te, mais tala ka liboso. Bina na yo, bina, makambo yango ebali ko beba na France te. Ebali ko beba na Afrique du Sud te. Ba aux États-Unis, makambo zo beba na bino kala mingi te. Pour ça l'émission spéciale beaucoup mona, ba l'ouest que mi pona États-Unis na Canada, mukili oyo komi mbilinga mbilinga. Mundele alingi na yesu mutu mwindu te. Na ça bino awa, ezali le kola masaki le parabole non. À l'époque, baba na ko so batu mwindu en Afrique, ba ko ba na rosala kuna na Europe, les États-Unis. Sika boy, tozomi ke na biso moko, mais ba ali ko benga na biso, et comme très grave. Les Africains ba se paye na plaie à Fali, mais ba leli pona ba Congolais. Pour la nini on ne se mobilise pas. Tala nombre batu wana ba yaki na Paris. La défense arena ba bimasiko na balabala pour la koboya ba institution ya Congo pour la koboya agression ba Rwanda ba Uganda yo surtout wana ya impact aux até na mukili ba leli ba africain ba se révolter ba lobby bosa conscience les peuples congolais prenez conscience tala ebele ndengwala un petit pays comme Rwanda ba petit lokola ba Uganda ba sakana na biso passe oyo boye ba force EAC oyo mokonzi mo rasinya kibaya tala esbango boko raté bosonga ba boyi kozonga ya okolokate Okolokate, mboka na bino to bengani ba songa, mais ba to kolongwa te officiellement passe na motemba. Tant que to banaye koloba batu wana ba batu malamu te, est-ce que ba yoka quitter passe. Landa lokola ba africain mususu ba leli. Ete ya bino hein, Landa. Est-ce que vous avez vu les images des Congolais au concert de Fally Ipupa? Vraiment, je suis choqué. Je suis choqué, je ne suis pas émerveillé. Je suis triste. Un peuple qui est meurtri depuis des décennies, je dirais même des siècles. Mais on dirait que sa diaspora n'est pas consciente de ce qu'il attend, de ses devoirs, de sa responsabilité. J'ai vu une maman pleurer, tomber par terre, s'écrouler comme si elle était possédée par le diable, rien que parce qu'il a fallu chanter. Mais voyez cette maman, est-ce que cette maman va se mobiliser aujourd'hui contre la guerre au Congo, contre les enfants qui sont tués, les femmes qui sont mutilées? J'ai jamais su qu'il y a autant de Congolais en France. D'abord, c'est la première information que j'ai eue moi. Deuxièmement, je suis triste parce que vous organisez une marche contre la guerre au Congo, vous ne voyez même pas 100 personnes. Donc, si vous voulez mobiliser des Congolais, il faut les faire chanter, les faire danser. C'est triste. Quand est-ce que cette diaspora va donner l'exemple d'un engagement pour libérer son peuple? Parce que la diaspora a un rôle fondamental et l'image qu'elle dégage aussi est fondamentale. Parce que souvent, elle est prise comme référence. Mais si cette diaspora est focalisée sur la musique, la danse, tout ce qui est loisirs, la sape et tout, les gros magasins, je pense que la jeunesse sur place qui doit se battre elle aussi, qui doit mener le corps à corps, n'aura pas de moyens psychologiques et un engagement patriotique suffisamment fort parce qu'elle manque de référence. Honnêtement, je suis triste parce que tout le monde pleure pour le Congo, sauf les Congolais. Moi, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ça. Tout le monde pleure. Fally Ipupa, félicitations pour ton concert. Tu es le symbole d'un artiste qui a réussi. Peuple congolais, vous êtes sorti 40 000 personnes. Quand il s'agit d'aller vous amuser, rigoler, vous frotter les uns les autres, et puis après vous baiser, vous êtes premier à aller au concert. Le petit peuple du Rwanda et l'Ouganda qui vous persécute, qui vous manque du respect, matin, midi et soir, vous ne pouvez pas aller là-bas et les envahir après mettre vos doigts dans leurs fesses. Vous ne pouvez pas faire ça? Quand il s'agit des amusements, vous êtes premier. Mais pourquoi vous faites ça? Vous là, il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup d'églises. Vous pensez qu'un bon matin, Dieu va descendre avec les anges pour vous délivrer de tous vos démons? Rêvez. Ça, vous rêvez. Jamais Dieu va le faire. C'est vous là qui allez chasser les sorciers, les démons de chez vous. Parce qu'ils sont nombreux.
Regardez en Palestine, regardez en Israël. Vous avez vu Dieu descendre avec les anges là-bas? Jamais. C'est eux-mêmes qui ont acheté eux-mêmes leurs propres bombes et ils sont en train de se bombarder les uns les autres. C'est comme ça marche. Votre comportement est aberrant et inadéquat. Ça ne marche pas comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? N'importe quoi. Bao, sois pas effrayé, le président de la Bledo Gang. J'aimerais dire déjà félicitations à Fally Ipupa qui a fait son conseil. 40 000 personnes. Voilà. Vous voyez là. Mais j'aimerais en même temps passer un message à mes frères congolais. Vous voyez, quand c'est pour aller danser, quand c'est pour aller chanter, pour Fally Ipupa ou bien aller dans des concerts comme ça, vous êtes 40 000. Votre pays est en train de brûler. Les gens, vous avez le pays le plus riche de toute la planète Terre. Mais vous êtes l'un des pays les plus pauvres du monde. Quand c'est pour vous saper, pour aller là, ce que vous voyez là, ce n'est pas des mouches, hein, c'est des hommes, c'est des Congolais, plus des gens. Mais quand c'est pour parler de la cause congolaise, on ne voit personne. Quand c'est pour marcher dans Paris, là, la semaine dernière, on était peut-être 1000 ou 2000. Mais là, je vous parle de 40 000 personnes. Les gens sont quittés en Belgique, ils sont quittés en Hollande, ils sont quittés en Allemagne pour venir marcher, pour venir là, pour regarder le truc de Fally, là. Regardez comment c'est rempli. Pour ça, là, vous êtes champion. Vous sapez, vous truc. Mais le Congo qui est en train de brûler, une petite milice ou bien un petit pays comme le Rwanda qui vous attaque, qui vous tue, qui tue vos femmes, qui viole vos femmes. Là, il n'y a personne pour marcher, il n'y a personne pour revendiquer. Mais quand c'est pour remplir les salles comme ça, là, vous êtes champion dedans. Mais vous pensez que vous, peuple congolais là-haut, si vous ne vous réveillez pas là, qui va faire ça pour vous? Vous attendez Dieu pour faire? Non, personne n'attend Dieu. Vous ne voyez pas au Mali? Assimi Goïta est en train d'abattre un grand travail. Vous ne voyez pas au Burkina? Vous ne voyez pas. Restez là, allez remplir les salles. 40 000 personnes. Ne faites pas voir ce qui se passe dans vos pays respectifs aux yeux du monde, comme en Palestine, comme en Ukraine, comme en Russie. Restez là, allez-y danser Domolo, allez-y. La vie est belle, la vie est doux. Eh bébé, Dieu va laisser votre pays encore plus de 200 ans en train de se faire malmener, en train de piller. Les gens vont piller votre pays. Il va laisser encore, de la manière le roi Léopold II avait vendu tout le Congo là, c'est comme ça le Congo va rester. Continuez. Quand on vous dit de sortir, ne sortez pas pour venir marcher, ne sortez pas pour venir revendiquer ce qui vous revient. Hein. Restez là en train de faire thé. Bande d'ignorants, bande de tchokosseurs, bande de mangeurs de safi à Château Rouge. Quand c'est pour ça là, vous êtes champion dedans. Mais moi, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Le samedi 2 décembre, il y a encore une marche pour le Congo. Vous êtes sortis nombreux pour aller au conseil de Fally. On espère que vous allez sortir nombreux comme ça aussi pour venir marcher pour que toute la France, tout le monde entier sache que ouais, le Congo vit un génocide depuis combien d'années? Plus de 16 millions de morts. Des enfants meurent dans des trous. Des gens creusent du colbat, du coltran dans vos trucs. Et vous-même, vous êtes pauvres. Et ça vous dit rien. C'est nous là, on casse se lever, on casse taper nos poitrines pour vous. Hein? La charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Si vous-même, vous ne pouvez pas vous mettre devant, personne ne va faire ça pour vous. Aujourd'hui, les Maliens se sont levés comme ça. Les Burkinabés se sont levés comme ça. N'attendez pas Dieu qui va faire pour vous. Pendant que vous remplissez les églises, les Occidentaux là, qui ont envoyé Jésus chez vous là, ils sont en train de fabriquer les âmes. Voilà. Les Israéliens, les Palestiniens, les Saoudiens sont en train de fabriquer des âmes. Oh là-bas même il y a Dieu. Vous là, Dieu vous a tout donné. Vous laissez dans la main des gens. Samedi 2, celui qui ne vient pas, c'est un barbier, c'est un maudit. Et puis on se croise là-bas. Celui, pour ce que j'ai dit là, celui qui veut me... Je suis là-bas. Ya to kosola sika boy masolo pesi pasi biloko mstoleka na restaurant ya ozomona musuni na liko toko na liko sala commentaire mingi te ya tala musuni wale to toka ozomona nini ozomona musuni ya ngulu ya ngombe to ozomona ntala bien est-ce que musuna yo ozomona omoni nini ya biloko toleka na ba restaurant musuni mstokolier ozomona musuni mususu makasi musuni goûter nzoka ya musuni ya nyama tele musuni ya ndenge mususu ya pesi pasi ndeko mobali oyo aza centrafricain asala kabongo na morgue asala ma morgue belé ya morgue ya Cameroun ya Nigeria sika bazali na Ghana ya ali ko témoigner comment est-ce que
mutu mususu tokanisaka mutu ya kufi mutu alamuka na morgue. Comment est-ce que bakataka bato pour nani bapasolaka bato mutu akufi mais akufi te bokanisa mutu ya kufi nzoka sala koma nzoka bosala koma ba 6 mois bazali pe okoyana mutu na morgue bayena mutu na morgue boye poso bafa ko na morgue pare ba injecter keloko moko boye ba imba injecter mutu loko mutu wana ba veine. Ba veine en France c'est quoi? Ba veine oui, mais si ça, c'est-à-dire qu'on ningana. Oh, atali boy, abenga famille boya, mutabino oya kufite. Atali ki 4 jours na koma. Ba esi bango akufi. Ba ina ye. Ya ba te ba to kundaka ba to ebele ba taka vivant. Ba taka vivant ba te belé, ba kufa raté. To di ko découvrir makambo ya mutu. Là landa ba loba oyo malembe. Ezali na anglais, mais to ko mekamuke ko interpréter na lingala pour comprendre makambo oyo. Oh ba sa ba anglophone, ba oyoka yango na sema. Oyo ba anglais te to ko interpréter pona batu ba yoka ebele ya diffuser information oyo, partager. To betaka masolo o pona ko nuire te ya. Pona ko sunga kaka. Et sikande kwa koi yo okoya te. Est-ce que komi to kendaka na ndengo wana. Mbote na yo Tony Masoudi na moni yo comprendre Nathalie Wanga mwasi ya pembe akotaka ngungite comprendre ekendaka ndengo wana voilà je valide Titina Luzitu de longues jambes na Brooklyn ekendaka ndengo wana Mélanie Wanga on est ensemble voilà ça ndengo ya mutu bachaye na morgue balimba chaye batu etonga boy mbisi se bani ko bouger abenga famille boyande ko na bino oyo azo ko bouger. Aïsi bango bokene na ndako so asali 3 jours corps oyo 3 jours azo bouger te wana boya na eto atusala akenda boy jour a liboso deuxième jour ndeko wana la muka ya bato ebele ba dekara ba kufa nzoka ba kufa kate basa na coma profond surtout ba pays ya sous le lope so muto alalika ba surtout na kufi ba ke ko china morgue na malili wande aye ko kufa to mona kutu bato juste yoka to mona ba china morgue ado tout ebele malili leki ala muki. Et c'est là qu'on a un miracle. Tu crois que tu as kufa normalement. Yaya, tu as casque comme ça tu vas interpréter les binos. Yaya, tu vas interpréter. Quand je vais interpréter, je rends hommage à Osimbia. Oh oui bien la combo José de Jésus. Bongyo et bongyo. Yé mutabanda interprétation. Il y a un film nigérien. Ah, c'est que tu as interprété film nigérien, mais tu as interprété réalité témoignage en déco. Et c'est en anglais. Tu as na lingala. Ah, yaya. Passi, Mukili Oyo et tout makambu ya. Voilà. Pendant que la régie nous balance les images, il y a qui se balance sur l'image Joana Kuna, tu vas interpréter la Rabandeko Awa, Babanda Koyoka. Voilà, tu vas interpréter le binôme makambu Owa Awa. Allez, c'est parti. Comment on a Chakalika, la Zafon Kolebu. Na sala bisike ebele na hôpital ebele nazali la sala contre sous-traitance ya ba morgue sous-traitance ba morgue na sokola ka batu na sala na ba docteur ebele na ba ebele hôpital ko ça na morgue za facilité. Na sala na morgue oyo baza zaki na 9 ans. Onke na ngai nde abande ko na ngai ko sala musala oyo na ko sala morgue. Po ya bana ko sala morgue bana kala. Abema onke na ngai na o na morgue, awtuna ngai ole ko lia nini o musuni. O mona to ko ta morgue abimisi nzoto ya mutu corps ya mutu. Atie biloko likolo na ngoto bani kolia omona ngana kolingana sans ayi ko sans ate sala wana pona o mesalaka somo elungwaka yo et puis malembe na mesalaki madi ko sala 9 ans na musalo. Est-ce que yo olinga ko sala musala oyo sala mort to yeka par chance abino ezalaki eloko moko yeka par chance nengwana parce que na bano fana pas oncle na ngai. Oncle Nangaï, alors ça la morgue, alors j'avais pas le choix, il fallait qu'il n'a pas ça la pour na vivre. Oza mutu ya mbokani no na za France na za muta Centrafrique. Na muta Centrafrique après Cameroun.
nasala na Cameroun, nasala na Nigeria, sika boye na ye awa na Ghana. Na ye na Ghana awa parce que nasala ba famille na ngai awa avant la linga na fana famille na ngai et puis musala bana ko mona na Centrafrique na ye awa yango na sui musala awa na Morgue. Batuni ceux qui sont pas d'accord musala ka ndenge nini. Alors bino en tout cas awa ngezali awa idependaka ndenge mutu ba ina corps sumuta kufi ndenge nini to samba différents corps ya batu lokola ba musulman ceux qui ba ye e umela raté na morgue ba musulman sala 1h 2h ba corps na bango ba kenango mais batu mususu oso ba ye o ba umela na morgue à cause de 5 mois 6 mois alors pour ça ndenge nini tozwa to pasolaka mutu na libumu to pasoli na libumu to misi biloko ya kati nyonso to pasoli cerveau to longolo ba kabuza na mutu nyonso to na pona atika lokola eloka pema pamba ndengo wana so to ndengo wana to tsiko na morgue pona mutu a apolate aba misa solote ya yango to mona ba moko boye morgue misa solo nzoka ba longola biloko ya kati de foko longola biloko ya kati ndengo wana pona mutu abimisa solote po e comme lokola libumu ya pamba lokola ballon ya pamba donc moyen ebimisa solo ezalité voilà. Et puis avant tout ça la ndengwana esengaka na gouvernement a signé gouvernement ta kosala constant a signé alobi non ça va boko kata mutu boko komisa biloko akati pona asa longtemps et surtout na ba caisse monsieur zalaka avant ba kunda mutu il faut procès ici là tout moi le ya chéribon okende ti lelo na ba kunda été le ko la mutu o ba dekara abomaka musée et ça là ba 2 ans en prison le ko la papa Etienne Tshisekedi ba ça là ba 2 ans en prison la kawana voilà. Bakolongola biloko ya kati nyonso tout allez pour apolate. Tosalaka bongo mingi mpona bato oyo basala mbongo mais soki mutu azala mbongo te totubaka ye mingi formol mpona apolate. Voilà tosalaka ndenge wana mpona mutu corps ezala bien à mort et misa soloté azala bien corps ezala intact voilà c'est un peu ça. Voilà. 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 Jour mususu ba na mutu na coma pardon je me souviens d'accord moko na morgue mutu wana zaki na coma alors ndelo sala ka soki ba yena mutu na morgue il faut faire injection to tuba etonga moko boye alors la tala boye na tuba mutu wana tonga mutu wana o musisa na ezo ningana azaki akufa te mais ba déclarer ya kufi mais ça ya kufa te yango mona mingi o mona mutu mususu boye na yena morgue boye alamuki oh mutalamuki te mutalamukarate basa na coma pour mutu akosa na coma 6 mois même une année akosa na coma ba kufaka te. Donc soki mutu alamuki na coma pardon soki mutu alamuki na morgue mutu akosa binote akufa te so monika o mutu kele na morgue alamuki na morgue c'est ka kufa kite azalaki na coma. Soki muta kufi na ye bat o bala mukanga na kati ya morgue wana eza bat o bazalaki na coma mais mafuta kite. Muto bayaki na ye wana na morgue baye na ye tangu na ngini batsa injection wana pona bano pasola la moni mabisisa ezo ningana na bengi ba famille na bango famille boya mutu na bino oyo azaya kokufa te azala koma bozo accord oyo boke na ndako l'hôpital te bochaye na mbetu so asali jour moko mibale bomona wa bouger te boya nango awa alors bazwi corps wana bakendaki na mona ndaku bakenda na ndaku mbali boso jour boso deuxième jour mutala buka azonga na vie. Voilà. Donc, la morgue est la cara d'esprit, esprit est la cara morgue. Vous comprenez, hein?
na morgue ezalaka wana ezalaka na côté malabu na côté négatif. Côté ya mabe ezalaka okomona spirituellement oko lose mind na yo, lose mind na yo, l'esprit na yo bazala sous normal pendant te omoni bato ye basalaka na morgue bazala nde bazorefe mwandam. Batu mususu mwani mabana lobaka batu mususu na spirituel bayaka omwana bapesi mbongo bazwi ebembe ya mutu akufa bake osala nango spirituel to betanga bana lisolo moko awa oyo na Afrique du Sud awa ndeko abetela so lisolo ke mutu moko india bana ko ya kozwa bana ya ba jeune fille ya 17 18 16 18 azwi akena ngo 3 jours aye kozonga epele batika ebembe na morgue boye omwana oyo ko se bembe na bino ba yesi bino note ba ko songa après 2 jours ba bon se bembe ba so ba ça ba cérémonie. Okomona er mususu mutu akufi donc kotoyo azaya kotoboka alors biso na morgue pour musala bisi yanga to bongusala mutu okozoba coton okotisi mutu na munoko tondisi awa tonti munoko awa pona mutu apesa mwa forme mukolo bako babomaki mwasi moko azalaki business woman babomaki ye batiraki ye ozomona baye na koro ya mwasi wana mwasi azokotoka baye na mutu na morgue batie azokotoka abi wa eza normal te. Donc mutu moko te bakotya ye na morgue aye azotoka eza normal te eza spirituel. Donc soki mutu batie ndenge wana baye na morgue baye na ye mutu azotoka ndenge wana cela veut dire que esprit ya mutu wana eza na kanda donc na rage babomi na rage bandeko ya telanga bashem ko telanga bashem ya donc aide moko omona soko za pe mutu esprit omona mutakola mukandenge wana na spirituel abandi ko sola na yo ngai babomi ngai boye ta babomaki ngai boye soki famille na ngai ye bisa bango boye mais otala boye corps ndese ya kola na se wana mais ye mutu esprit na muki a sola na yo yango ba pasaka na morgue bazaka esprit ya solo. Because in the mortuary there is a pastor, there is native doctor, there are different type of human beings. And once you reach there, your spirit will change to another spirit. So some native doctor will say that if you are died, don't go in the mortuary because you know that there is a pastor, there are people who are stronger more than himself. So if the family do not obey and bring the body in the mortuary, once the person you see that the person will disturb the family one way or another because the family do not respect what you say. You know, that is why the mortuary is a very spiritual place. Donc yo soko esala ndengwa soko osala na morgue oingo na morgue na tongo ye il faut obeta kokoko na morgue bana misato kokoko avant fungola pona nini exibino awa na morgue is a spiritual place. Donc na kati ya mort kuna ezala ba corps mususu ezala bakufa te ozomona ngo corps ezala kokufa mais spirituel bazala kokufa te. Donc peut-être na kati kuna na réunion na bango pe comme monde mususu ba osala kuna yo afo kota a tosala la porte il faut beta la porte obeta ka 3 fois. Er boko za komo temni bana porte mort ozoyoka baolo bana kati kuna donc monde na bango spirituel ba osala ba réunion na bango yoko kota ndenge wate photo kaka sans moi ata banda kosala musala kobongisa na 0 heure na butu mort za toucher okanga mutakota na mort goûter pour air wana air ba esprit ba yaka osala makamu na bango sun used to shine and used to blow. There was a time that Basco used to pass.
You know, it's not easy to know like that because before I start doing the mortuary work, tangu avant ngala banda kosala na morgue banda kosala nga ba incantation ba kena na nga na cimetière na lala au moins 10 jours na cimetière pour na ba initier ngai makambo ya c'est nga ba j'aime ko ya cha ba j'aime to partager ya partager. mortuary is stronger, more is powerful more than all these words that you are seeing. Yeah, because in the mortuary there are many things. Nothing will make you smile in the mortuary because Donc na morgue ça na makambo eloko bo et puis c'est na morgue ya te kotala kotobwe au moins ba assassin ba police ba tira bango ba na kanda koto moni policier kufa ana kanda rage au moins bembe kufa mais rage au sakanate. Et ça va faciliter pour la mutu oyo asala kana morgue abana kolia musuni so moi vraiment tant osaka na morgue ozolia misuni ya ngombe ozomona lokola yo ozolia musuni ya mutu poto mesaka nango misuni ya mutu makilia kobongisa doki tolia pena mingi ba misuni te chose olia musuni ya ngombe oma lokola olia musuni ya mutu donc tolia pena misuni te bato mingi basaka na morgue baliaka misuni ya ngombe te ya ngulu te ya tabate baliaka mingi ba vegetable Ok. Toliaka mingi ba madesu za vegetarian meat madesu. Ok. Ce qui va être ba corps rebellé le corps ba 20 ba 30 corps pour ça la grande nini. I wear everything already. I have my gloves, everything. I'm ready already. I will start to. Ce qui va être na corps ndemo rebellé na koya donc na toswa kasinga tokangi na mort na ndeboko awa pour ko identifier kombo ya famille, kombo ya mutu. Donc, tu as combien de familles, donc tu dispatché quoi. Donc, à 30, 40, tu sais très bien. Et donc, les bossons au tika, ça a combo na yena combo ya famille pour toi yeba. Soko salere, okozo ebembe ya mutu mususu, bo pesi pa mutu mususu. That is not the person that they came to find. Donc voilà. That is why you have to register the person first and you have to watch the person. Donc ce qui doit être il faut compter minu na eza combien. Otali nzoto na mo bimba so que ça complet ce qui manzaka ya complet nyoso tout. Avant ça on arrête à frigo. Au communion surtout wana muto minu na ezali muto zolo ezali miso ezali mato ezali manzaka ezali après ote la morgue. Wa ba kontanga ndenge wana parce que c'est spirituel ba tu bateka kayango okomona ba yako lisu ya mutu ba yako somba linzaka ya mutu ba yako somba mato ya mutu yango wana tangu to sala la morgue no to komaka nyoso ndenge wana mwasi mubali jeune garçon, jeune fille, bébé. Tout le monde na morgue, ndenge wa botaye, bolumbu. Moussa to salaka et salaka pena très difficile. El moko na butu tola la kate. Tola la kate. Pour battre la marque à la marque batofi. Au moins la mutu mususu pe au bana ko bongisa ko sokolaye a kufi na rage ndengwana au moins na ko taquer spirituellement. Muninga na ngamo utabela ki paralysie ko to pour ba kamdengo wana. Last time the men call me to come and meet in the house. When I went, I see the man that one side of the body is paralyzed. He can't do anything. He can't walk again. He can't do any job again. That is why I'm trying to advise people that you have to check what you are doing, what you are looking for life. You have to follow the right way.
Because if I'm here today, I have a lot of plenty of my friends who are there today. Plenty of them because they throw the wrong way of the mortuary road. In the mortuary, there's money. Donc na morgue ba business la ka marque na marque mbongo za la kebele ba tuma sanga na morgue ba za ka na mbongo parce que na ese bino awa batu e ba yaka ko zo bibemba batu ko sala la ngomba rituel ko somo ba misu matoi nyoso na pour incantation ona mutala beso ya nzaka ya ndundu so ndundu za na morgue ba ko zo ba kateli ya ngoro business sa sanga te kutu muninga mo akoma ki paralysé. Voilà. Donc ndenge uzali wana apart makambo wana ba mama misusu bayaka kosomba ba mai ya bibembe makambo obalo bagazaka ya solo basomba mai ya bibembe pona ba lambela ka yango to ba lambela yango ngwa blo zaka na goût peu spirituel ba clé batika la kawana. Donc tangu yozo lia bloko wana obalami na maya bibembe bazoko zo esprit na yo mbala mo ke na monde des ténèbres obandi ko sala pona batu yaya ke bala batu oyo baliaka na ba restaurant yaya oye bité balami bloko wana ndeni ozolia musuni balambi yango ndeni o bloko mama mantanga ezaka kitoko ataka maya bibembe tala makambo eleka awa. Something like those girls who are still themselves, those prostitute girls, them two used to come and create good body water, practice on it. They will use and wash them my private part. When they will come out with a night like this, all the boys who meet the girl will like to sleep with the girl. And if you sleep with the girl, you will start to see that. Donc, babi konti mususu ba politicien, ba businessman ba yaka kuna, ba basi oyo ba kufi. Ya mike mona ba ola na bibembe ndengo afuti mbongo wala na bibembe po baso ka esprit na bango ba récupérer bétoile na bango loki ba business na mort ezaka marque na marque to sala ka attention soki ndeko na bino akufi tambo ko sala mort ya beta ka ifata sambelaka po makambo wana esala marate. Soki mutu akufi azalaka su mutu normal te azalaka lokola yona ngate akomi na esprit mususu akomi na monde mususu yango wana tosalaka attention. Tomona kabango mingi omona côté ya ba morgue omona mutu aye apake mutu kana patron afiniki mazopo makolongulu aye okota na morgue ba yo sala ba cérémonie. He was talking to me. I told the person that you can't go inside just like that because I'm working here, or if I have to tell you what. Wana ba oyande wana asa sola ngidara ba continue tayo omona o me mutu ba kolongulu ayebo ndengeni na morgue omona mutu musuto yebiye politicien munene mais una se masquer o sa na hote na sola de na mu continue yo ya pas de problème yo pe ko so moya yo na besoin boye na boye pesanga jeune fille a jouer omona kuna basangani na ye basali feti pona ya ba pouvoir à récupérer étoile yaya ndeko na ya kufi mobali na ya kufi mwasi na ya kufi surtout batu oyo bazalaki ba célébrité batu o ba yebanaka yango moni ba wela ngami ba kora ba yebanaka pona ko kiba pouvoir wana. Donc batu ata bayaka les soirs. Donc babanga keloko moko te parce que wana de vie na bango yango moni moko ba politicien yaya batu wana bazala soma batute bazala soma batute za pour intérêt na bango moko. Some people who used to come in the mortuary collect some dead body water, they come in the mortuary like ordinary. Donc, chose grave, batu musuku bayaka na morgue, totala ba na télévision. Abi bambenga ba pasteur, baza ba pasteur, mais bazo boya kozwa ma ya bibembe, ba ke na kosoka nango batu. Basi musu ba homme d'affaires to yeba ngo bazo boya, po bala na mibala ba jeune garçon. Wanta mwala mbala bashani garçon ozomona donc jeune au moins na yebo mutu metanga wala la esprit ya mutu ande yo de la siko na mwana mwasi na mama wana pona azwa pouvoir a récupérer pouvoir on sala attention. So make I should not come and disturb my this in my church. Why? Because
mortuary used to come in the mortuary. They are dressing like ordinary people. The outside. Donc toi va koyande ngwana. Ya bimuto yo namona ate ba pasteur ba parce que obenga ba pasteur wana surtout bayaka awa ko sala ba cérémonie passe ya tala makambu ya boye They will not just see you and approach you because they know that there's not everybody we are going to give you the dead body water because once you take some dead body water and give somebody. Yeah. Donc abi yango ba te belé basala kana moko batika ba défaut. Tangu yo sokoli bembe ya mutu. Ozima ina yewana oteki yango soki mutu azaki mutu ya rage. Oui. Baki ko lamina wa dobyo na restaurant, baki ko sokola ngo batu mais esprit ya mutu wana ekozonga against yo e ka otuna yo teka ki mai nango sokola pona nini oninge esprit nanga e ba kotamu andengo wana omona ayeko attaquer yo bate bele basala na moko ba umi ba kufa ka pona makambo wana yaya batu balongolaka ba minu ya batu akufa bakindra koteka yaya epesi pasi ya kosakana te tala makambo ndeko oyo abandaki koloba na biso yango wana tobeti lisolo oyo to expliquer yo pona sentiment te pona osepela te pona to nourrir mourite mais pona kotalisa yo omoni il n'a pas épargné quelqu'un o ba politicien ba musicien ba pasteur. Alors bien moi très bien je pas passer ko ya minene mais pasteur ya minene mnene wana bakira na morgue kusa ba maya bibembe ba sokola ba ya yo ke na église moko songolo no to sokola yo pasteur a sokola ba ya zo bona mai mais maya bibembe est-ce que komi yo ba sokola ba bibembe pour ça on nini pas longola yo chance na yo surtout wana okende to andaki témoignage et pas il y a prophète Chico ndenga expliquer comment est-ce que baba neko pesa ba pasteur mususu ba maya bibembe ya okiangwana ba politicien au moins ça la femme d'affaires ayaka kola na bibembe ba jeune garçon na morgue afuti mbongo Kopa Nicolo a coopéré déjà na ba kondi ya morgue yo ba mbolombo la morgue ozuma $260 otiki ya sali o alingi tango ola na ibembe wana ya mwasi tu ya mobile yo so mona ibembe la na se mais ça ibembe esprit na ye ils ont travaillé a récupérer sous na étoile na ye a comme si esclave quelque part alors bima kambo belé okomona muta morgue muta na ba morgue mais azoko toka wala kufi normalité mutande ngwana ba ya okomona ndeko kufaki normal mais bokota be minu na ezate bato ya morgue bateki yango pasi ya kosakana te ya ete ya bino yango na esaka yo mutu nyoso tembenga pasteur yango chao baboko est-ce comprendre mutu nyoso te oza politicien ako kabela mbongo sambelaka ba kabeli mbongo ba kabelo ni ya ba zwa kele ota dim po secret dim boyebi yango otoloba kite tolobi ya talama histoire oyo to essayer et ça en anglais to essayer ko interpréter na lingala pour comprendre un peu résumer n'engazali ngai pesi ngai mutu ko so o comprendre voilà tout ce qui awa merci na réalisateur à émission oyo merci na assistante na ye merci na coordinatrice ya chaîne oyo ya ceux qui ont aimé vidéo oyo partager ya goya so partager pour na épeigner batu ebele yo so la lisolo ko beta pour na nini yo obomba kayango ko bomba lisolo ante pesa témoignage pesa lisolo to beta pour na esunga non seulement le peuple monde entier mais batu oyo parce que la posa ya kobika to suki awa to kutani prochainement partagez aimez allez à plus chap et tchara kasi ya moto développé pas titre oyo zali kuna liboso tika to bana boy ya sponsor na biso ya sika Michael Josh au monde va montrer oyo montre ya Michael Josh marque déposé à moi na mboka c'est-à-dire que ça na maboko aux États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy ya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso ya to ko changer ba montre le la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata yango na ba sachet ya au sponsor na biso ya mikolo oyo tolingi bana ya mboka yo biba kala na mboka oya na mboka bapaya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai que là c'est ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala mo la mboka Mike George Mike déposé na ye bomoni yango montre na ça yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo
Mike Josh ezali marque déposée à mwana mboka oyo ezalaka bongo na États-Unis. Ezaka ka ba montre te bandeko. De bomona wana. Mike Josh ezali ba t-shirt, ba chemise, ba polo. Na ba soulier ba sapatu. Kaka de boîte ba griffe songolo pakala. Siko oyo Mike Josh. Mike Josh. Pour aller encore plus loin, pour nous faciliter bana mboka, bana Afrika. Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moke ba actionnaire na compagnie oyo bengaka Visco. Baby Visco est une compagnie oyo basala ka wax hollandais na Hollande. Yaya tala ndenge mwana mboka liko tombola bendele na biso na mboka ya bapaya. Mike Josh. Donc bino bateka ba wax hollandais, oh super wax, oh super kingal baso bango na cher. Commandé yango à partir ya Mike Josh. Numéro ya ngwa to tili yo. Numéro ya ngwa na bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. So ki bongo le kate benga biso na radio lokole télévision déco. Yo to ko tia en contact na Mike Josh. Bande wana boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Parce que on les bénéfices d'Afrique du Sud. Ah ouais, ton ami Kirimsusu, au comment on a couleur magasin car il y a combo. Alors, il y a ce qu'on l'ignore dans la montée bosso, il y a qu'on la magasin à combo à Mike Josh. Ya moi la mboka, benga Mike Josh à liwa, topo benga sur la radio le collé. Ya, au consoba montre, au consoba super wax hollandais, au consoba soulier à Mike Josh, ba chemise, il y a bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye mishokoto combien kutu mishokoto c'est que bien Mike Josh. Donc à partir ya lelo congolais nyonso tout africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh. Tout ça là ka effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko boya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio locale. Tala. Donc changer un mot na fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kuru doyen Michokoto, combien c'est que bien. Donc pour beaucoup plus de détails, yaya, pour quand moi je changer ma montre dans l'émission, le Mai. Mike Josh, Marga Moko. Yaya, on a un problème nous les Congolais. Tolingara ko la griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka, to tombola bendele ya mwana mboka. Ba kondi, bote na biso na Congo partout. Yaya, on a ta montre comme nini. Là ta montre Mike Josh. Vous voyez ngai? Ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Yaya, benga na lombango, zo na boutique. Oteka ka nyoso, oba oteka marque oyo benga. Osala salon de coiffure, koto osala suki, koto ote moi étagère moko teka bloqué à Mike Josh. Te to supporter ça pour tout supporter mwana mboka. Voilà, o to loba kité, to lobi.